Allo allo. Allo allo. Batata wa mama bandeko na pesi bato nyonso mbote bakolanda direct ya lelo. Ngai komo nanga Clarissa Kwala. Na pesi bato ya bato ya Luangu, bato ya Dioso, bato ya Angola, bato ya RDC, bato ya Congo Kinshasa, bato ya Congo Mavula. Na pesi bino mbote ngai komo nanga Clarissa Kwala. Boyebi toujours ndenge balobi ke tambola na mokili ososola makambo, tambola na mokili omona bandoki, tambola na mokili okutana na likita ya ba aveugle, ya bandoki, ya bato ya lokuta, ya bato ya songi ba manipulateur, ba pervers narcissique, ba cyber vampire. Ngai komo nanga Clarissa Kwala, navana na Allemagne, na banda kosala mosala oyo boye, oyo ezali ba archive nanga, ba cassette pe ezali, navana na Allemagne. Botala sikoyo boye awa nazo yebisa bino makambo oyo ezolekana na Bernard Pongi.
awa ezali nazo fixe Bernard Pongi nazo yebisa yo Bernard Pongi ngai komo na nga Clarisse Akwala enga na salaka na Sassou Nguesso te e soki yo nano mona basi yo bazana mayele te o basaka ba analyse te e siko yo ko yeba que Clarisse Akwala asalaka ba analyse na motu na ye na bongo na ye e yo moto zana incapacité yo Bernard Pongi ya kozwa mwasi na yo pona finga ka bato yo kenda ko utiliser basi na kati ya Facebook basi na kati ya internet pona mafinga basi mususu o ngbatami siko ozali ya kongbatama ozali wana ozali ya kongbatama e bino nyonso tu bozali ya kongbatama bobimisi bozoba na bino bobimisi ignorance na bino bobimisi yango bino moko parce que bozali ya kongbatama ndenge bozali wana e bandi na Edim Kayo ozali ya kongbatama parce que okamati ba video ya Norba de Paris okamati ba video ya Clarisse Akwala okamati video ya Bob Ebaka osangisi yango osali yango video moko ezali manipulation babengaka yango balakisi yo moko mi lakisi kozali un manipulateur tozo yebisa la famille Edim Kayi que Clarisse Akwala aza moninga Edim Kayi te e nazali famille Edim Kayi te ya koyiba ba video na nga te parce que aza moyibi azali un manipulateur akamati ba video oyo Clarisse Akwala azolobela makambo susu akamati ba video ya Norba de Paris azoloba pe makambo susu akamati video ya Bob Ebaka azoloba makambo susu asangisi asali yango video moko pona ko manipuler ba aveugle pona ko manipuler ba aveugle e ni ndenge wana BKM Sabila to kangaki ye na ba photo montage bango basala ka video montage bango basala ka photo montage e Edim Kayi to kangi yo na video montage e BKM Sabila to kangi yo na photo montage e yo Roland Levini tout to kangi bino na ba photo montage e yo Grand Doki oya ya Toronto o ba bengi Bernard Pongi oya kena ko manipuler ke basi mususu ozali na incapacité ya koloba na mwasi na yo asala ba video pona kofinga bato mususu yo kokenda ko utiliser basi mususu e okangami ongbatami ozali vrai escroc ozali vrai manipulateur e siko ongbatami ndenge bozali wana bamiyibi bino bozali bamiyibi bozali ba manipulateur bozali ba escroc ezali na ba loi ya informatique na ba loi ya informatique bino bokoka kokenda kosalaka makambo bino osalaka wana te bozali ba manipulateur et yo Bernard Pongi nazo yebso bien clair Clarisse Akwala komaka ba livre na ye oyoki soki nano moni mwasi oyo azala mayele oyo asalaka ba analyste okoyeba ti Clarisse Akwala asalaka ba analyse na bongo na ye na mutu na ye et yo ozali un barbare ozali un escroc ozali un manipulateur pervers narcissique et ton ngwati yo sikoyo ba preuve sikoyo to komi nango miso na miso face à face et yaka siko na débat bongwatabi bino yo Bernard Pongi bangwati bato na bino kuna na Congo bato bino boko infiltré DGST ya Sassou Nguesso 8% bakangi bino bangwati bino bateli les yeux ndenge bino bozali wana bangwati bino et soki bino boyebaka te pa bino bino bowuta na Sud Soudan bino bamususu bawuta na Uganda bamususu bawuta na Ethiopie bamususu bawuta na Mali ndenge bino bozali wana tozo laksa bino ba source na bino e bozali ba esclave bino ba teksa bino na koteksa ba Congolais il faut éclaircir makambo problème ezali wapi problème ezali que nani bango ba mwana mwasi oyo asalaka ba analyse te na vie na bango eloko bango bayebi kaka Sassou Nguesso bayebi kaka famille ya Sassou Nguesso parce que na ba famille na bango bazana bato te o bazama na mayele angwana bango balobi que bango balandela Sassou Nguesso mais so bino olandela Sassou Nguesso bolanda ngai na komaka ba livre na ngai e ngai na salaka ba analyse na mutu na ngai na filtrer ke moto te et donc yo Edim Kayo yebaka oyo kaka ngo vrai bien Clarisse Akwala salaka ba analyse et soki Clarisse Akwala zana liboma yo moto aliboso aliboma ni yo
moto zanga charisme yo zanga charisme yo faux pasteur manipulateur lokola BKM Ben Sabilal bozaba manipulateur bozali ba manipulateur ndenge bozali wana et yo Edim Kayi obanda ozali na kati ya quête ozali na kati ya quête ya reconnaissance. C'est comme si ozali mwana o ba rejeta ozali na kati ya quête ya reconnaissance. Donc obandi siko ko manipuler bato omboni ndenge ni dimanche yo manipuler bato okamati ba video ya okamati osangisi yango osali ke ezali video moko non wana ezali manipulation babinga kango ozala kati ya perversion ndenge ozali wana ngai nazali famille na binote famille Edim Kayi boloba na Edim Kayi asaka na ngate asaka na ba video na ngate parce que ngana yaka pona ko sala lioto na Edim Kayi te na yaka ko sala lioto na bato yo bakenda ko yiba bingwele na la nuit du pulte bato bakenda ko yiba ka be misombo bato bakenda ko yiba ka ba kwanga na la nuit du poule na ba fête te. Le problème na bino eza na place wana bo yiko régler ba compte na bino à la nuit du poule na Clarisse Akwala et yo Edim Kayi yo zana problème parce que ngana lobela makambo à la nuit du poule na loba que bino problème na bino ezali que bino boyebi mo galate bokasi ke gala ezali que tokozwa mbongo ebele et tokobanda obongisa le pour lokuta gala ezali loterie. Le problème na yo oyo ozala ngo na Clarisse Akwala eza na place wana et yo comment manipuler bato mususu baza ba aveugle yaka débat na Clarisse Akwala sala débat na Clarisse Akwala bino boyebi ka ko français bato bino bozana éducation de base te eloko bino boyebi Château Rouge bosisi na Château Rouge boyebi ka Sassou Nguesso boyebi ka bana Sassou Nguesso boyebi le nord na le sud c'est tout na bamboshi c'est tout boyebi te ba makwa bazalaka ba koyo bazalaka ba teka lima bazalaka ba teke bazalaka ndenge na ndenge motino na motino bamboshi pe ndenge na ndenge motino na motindo boyebi yango te. Nazo pesa moto moko bravo nazo pesa Evra Nango na landi video na yo oyo salaki na janvier awa oui ozali victime olobi ko ngana azali victime oui ba victime bazali ebele et puis ba victime bato baza ba victime ya ba cyber vampire bazali ebele Evra Nango alobi ko ngana azali victime ya bato yo ya bato basala ka incitation à la haine et batango basala ka incitation à la haine à lobby et ça ka Clarisse Akwala motazali victime te bango ba komisi Facebook au Château Rouge bango ba komisi internet ezali place au bango ya ko bunda bango ya ko bunsa bato basala ka internet basala ki Facebook pour na partage basala ka Facebook te pona bako boya ko finga ka bato et bino siko bo suki bino basi ba esclave na lobi ko bozali ba esclave bo wuta na sud du Soudan et bino bo yoka ka lingala te nazo yebisa bino ko bo yoka ka lingala te et yulu akosa bino yulu alongola capitale ezalaki Pointe Noire ati yango Brazzaville akosa bino bon luka identité na bino bon luka identité na bino bino ozana kati ya perte d'identité angona bino okose la Clarisse Akwala makambo bosali campagne à lokuta que Clarisse Akwala sala rapport na Sassou Nguesso Clarisse Akwala sala rapport na Sassou Nguesso lokuta na yo Bernard Pongi Clarisse Akwala sala rapport na Sassou Nguesso te zo mwasi na yo afinga Clarisse Akwala soko ozali vraiment bali zo mwasi na yo afinga Clarisse Akwala omoni siko bimi na mpolelo bimi na poisa depuis mois de mars o nazo ganga na le botala ba cyber vampire yango bango moko abimi lisanga ba ndoki e bimi na polele bimi na poisa Château Rouge kaka bino Diamba kaka bino kaka moto bolanda ka ba assassin bino lobi ko ba mboshi baza ba assassin kaka bino ndokedo bala kakuna kaka bino boyebi identité na bino te kaka bino moto bosote ka ba métro
kaka bino moto botiaka basuki ya bawe na mutu lokuta kaka bino manipulation kaka bino trahison kaka bino hypocrisie kaka bino banibolek banibolonde babamba babembe donc yo edi minkayi yo okanisaki Laurent Louise tanga kena ofingaka bato atunaka bobebaka tango Laurent Louise alias makila mabe akoya kofinga Clarisse Akwala atunaki bobebaka mpona yo olobaka bobebaka mpona nini yo ozoloba te bobebaka aloba nini bobebaka azali tata ya Laurent Louise tango Jean Hervé Bantimba na Stella Lutaya bazofinga Clarisse Akwala ezalaki bobebaka batunaki bobebaka ke tofinga Clarisse Akwala maintenant yo koloba bobebaka asala nini bobebaka moto atindaka basi jalouse basi motema likunya oyo babengi Stella Lutaya Brigitte aliénation makila mabe André Rodriguez Luemba mususu ayi kobima kombo na ye Karina Itula Perez nayebi nanga ye te o chrétienne na lokuta internet eza bino te c'est pas parce que toza ba congolais so balobi ko bino tu boza ba congolais ko bopesa ba congolais nyonso mbote oyo komona na nzela non internet eza bino te donc tozo éclaircir makambo awa ezali likambo ke bango ba bloquer ba vidéo ya Clarisse Akwala pona motema likunya pona motema bondoki oyo bango baza nango e batindaka basi mususu oyo bango bazwa na kati internet bafinga Clarisse Akwala esiko bango batami problème eza na place wana edi minkayi escroquerie monene infiltration télévision na ye yali télévision ya 1000 collines oyo bafingaka bato baza na éducation de base te ndenge bazali wana télévision 1000 collines mosala yango kofingaka bato e bato nyonso tu oyo bazalaki na bango tu bakima Tom Melvin azalaki na bango akima Ferreolo Bembe azalaka esu na bango Jacques Sokuya azalaki kuna akima kiti bazana mitema mabe boko vana bato mitema mabe te et puis lelo tokoyebisa bino ba Congo oyo bosalaka bozana hypocrisie oyo bozali na boboma bandeko na bino moko charnière ezali kuna na kati ya manzakala kuna o bino boboma ba Congo bokunda bango et bino botekisa pouvoir na bino pas sasunge so 8% pona mbongo boyoki botekisa pouvoir na bino pas sasunge so 8% pona mbongo maintenant boya kosalaka siko ba grimace na bino ba okosaka bato que non biso toza ba ninja biso toza ba victime bino boza ba victime te bino boza ndena lokoso mbongo botekisa pouvoir na bino lopulu wana botekisa ngo na mbongo bozwa mbongo bokamata pouvoir na bino lopulu bokena opesa na sasunge so 8% asalela nango e bino bozwa mbongo e bokoma koboma bandeko na bino moko melo bokoma lingo tia ngo sikoyo Clarisse Akwala za momboshi Clarisse Akwala za mungangulu e nazali fier ya koza mungangulu e bangangulu baza bateke donc lokola bino boyebi même pas ba ethnie ya mboka wana bolobi que Clarisse Akwala za momboshi naza momboshi te nazali mongangulu ndenge bino bozali wana bino bosalaka badebate bino boyebi kaka lokuta bozalaka lisanga bato ya lokuta na basi na mibali moyibi na kati ya bafete koteka badiamba bino kombela badiamba ni bino boyokaka lingala te e soki moto azoloba na lingala esengeli ozongisa mpe na lingala e puis oso présente ke nani ezali te oyo ozwi kaka micro obandi koloba obandi kofinga bato na ndinga na yo basenzi boza basenzi au moins ntango nabandaka nalobi ngai kombo na nga Clarisse Akwala je suis à l'image de mon père mais bino boyokaka ke papa na ngai ezali Sassou Nguesso papa na ngai ezali Sassou Nguesso te papa na nga kombo na ye Akwala e bino tata na bino ezali Sassou Nguesso bino bolandaka kuna parce que bino botekisa pouvoir na bino na Sassou Nguesso e Sassou Nguesso asa apesa bino mbongo e arrivé la sikoyo boye bino bakokoka koloba vérité na bakongo te
Bolo ba vérité na ba Congo que biso to tekisa Sassou Nguesso pouvoir na biso. Pana to liaka na simana ye. Bo yebisa vérité. Maintenant ce qu'on a yebisi vérité ngo. Oyoki yo Edim Kayi oyoki. Yo Bernard Pongi oyoki. Clarisse Akwala sala kapona Sassou Nguesso te. Clarisse Akwala komaka ba livre. Azali en Allemagne komaka ba livre na yo. Et yo Berber Inyangi. Berber Inyanga. Inyanga Berber. Famille à Berber Inyanga. Yo zo le bague Clarisse Akwala finga kanga te nga na finga kabatu te. Yo mo bino boya ko koma ba commentaire na bino bolonge bilongi na bino boyiko koma ba commentaire bo kimi bo kasi bato bazo mona te. To mona ka ba commentaire nyoso bino okomaka. Hey. Laurent Louise a koma ba commentaire ya lokuta. André Rodriguez Luemba ya ko koma ba commentaire ya lokuta. Karina Perez bazali belé to za la liste. Donc bino ba osakana Clarisse Akwala te. Boyoki bozala kati ya perte de vitesse, bozala kati boyebi identité na bino te, bokendaka même pas cinéma te, boyebi cinéma te, bokendaka même pas musée te. Eloko bino oyebi ka Château Rouge. Bokendaka cinéma te, bokendaka musée te, boyebi musée zani te, boyebi yango te. Et tant que bokende pas pasteur te, bokenda pas pasteur, boyebi ko tanga Bible wana te. Eloko bino oyebi ezali hypocrisie. Ezali ko kosela bato makambo. Ezali ko bakuba wana nde bino boyebi. Wana nde caractère na bino ni wana bino déjà depuis mabuma mamba na bino ba tia bino déjà ngo. Lokuta. Loka Bernard Pongi azo nena lokuta monene. Eto ngwati ye moka azo loba. Azo nena lokuta que Clarisse Akwala asala kapona Sassou Nguesso te, na sala kapona Sassou Nguesso te. Besclave ezali bino. Bino anibolonde, bino anibolek, bino balari, bino esclave. Et bina ka jamais na moun kutu bina toujours na lingala. Boyoki? Donc le kuta na bino bo souk sango na famille na bino. Bo souk sango na famille na bino. Bino bato bo sala incitation à la haine. Ba mboshi bazalaka. Ba koyo bazalaka, ba kukuya bazalaka, ba boma bazalaka, ba teka lima bazalaka, ba mbosha bunji bazalaka, ya oyo ya bala bazali. Boyebi ko sala différence wana te, bo intégration bo yebi yango te. Eloko bino bo yebi mo yibi na ba fête. Et puis soki bino bo tambola kana groupe lokwa ba nyama. Botambola kana groupe so na groupe bokumo sala makelele. Mais so ba bengi bino ko boyaka nani boyaka to sala débat. Boyaka te. Makelele a wenze, makelele ya Château Rouge. E bo suki nengo ozali wana. Yo Bernard Pongi zwa mwasi na yo pona finga Clarisse Akwala. Zwa mwasi na yo pona finga Clarisse Akwala. Ki motema na bino mabe, motema na bino likundu, manipulation, boteksi pouvoir na bino pas Sassou Nguesso. Siko secret na bino mwani sami. Bozo boma mandeko na bino na kata lo poule, secret na bino mwani sami, boteki sa pouvoir na bino pas Sassou Nguesso. Oyoki? Boteki sa pouvoir na bino pas Sassou Nguesso. E bo wuta na sud Soudan. Boza ba esclave. Et Clarisse Akwala sala kapona Sassou Nguesso te. Hey, Clarisse Akwala koma ba livre na ye. Clarisse Akwala yebi identité na ye. Clarisse Akwala zala kwa bino te. Obo yiba ka ba mingbele na ba kpanga na ba fabriquer na ba ngulu yaka. Boko ya ko sala Clarisse Akwala campagne ya dénigrement te. Donc motema bomba ezali yo Edim Kayi. Motema bomba ezali Laurent Louise. Bino batama boma. André Rodriguez Luemba bino batama boma ni bino. Bino basi à la nuit du poulo bakena ko yiba ba mingbale ezali bino. A boma ezali bino. Boyebi cinéma te, boyebi loko moko te. Boyebi intégration te même lingala boyoka te. Non ba o sakananga te. Boyoki. Bandoki. Bokasi ici on roule en beba. Awe ezami kilia bato mususu.
o eza le poule te pona ba ko sala busoba na bino bino sala kawana o bino wa ko kosa ka bato wa ko manipuler ka bato ba ko yiba ka ba video ya bato bo sala ba video ya lokuta loka BKM Bensa Bilal ba montage na bino ya lokuta to démontrer bino bo sala ba montage ya lokuta Bob Ebaka ezali Clarisse Kwala te Clarisse Kwala ezali Bob Ebaka te Clarisse Kwala ezali Norba de Paris te Norba de Paris ezali Clarisse Kwala te donc bino okoko sangisa ba vidéo place moko te non yo Edim Nkayi escroc okoko sangisa ba vidéo place moko te ozali vrai escroc obimi na polele obimi na poisa osuki ndenge ozali wana manipuler les familles na yo liboma nde eza na kati ya mutu na yo ozali na quête ya reconnaissance mojibi esclave ba wuta kuna na sud Soudan soko moni lisanga ba ndoki soko moni lisanga ba cyber vampire belela botekisa pouvoir na bino ba assassin que so 8% vérité ngwana botekisa pouvoir na bino bo assassina ba ndeko na bino bo assassina basi na bino bo assassina ba bana na bino bino moko pona pouvoir o bino botekisa pa assassin que so donc ba okosa batote bosuki bozwi yango monene boningani sikoyo assoiffé du pouvoir